toza déjà awa na Congo central, awa na centrale électrique ya Gombe Matadi, place awa centrale inauguré récemment par le directeur et cabinet en chef de l'État, son excellence Vital Kamerhe. Donc voilà, toza awa na centrale électrique, même Lili moyen to comment plutôt Boutou déjà Koti moyen to ça là élément moko ezate. Et lobby na tongo de Torozonga vraiment avec force. Toza déjà na Congo central, toza déjà na Congo central. On a centrale électrique où à Gombe Matadi, place où inauguré récemment par le directeur et cabinet à chef de l'État, Vital Kamerhe. Et bongo toza awa sur place. Lobby mona éclairage des amours moquins. Na ba matériel na biso ekoka vraiment ko permettre de tout ça l'élément moko na butu oyo mais lobby torozonga vraiment pour na ko meka ko exploiter vraiment place oyo ezali pe parmi ba actifs il y a 100 jours il y a chef de l'État awa bomoni centrale électrique oyo ezali ko alimenter quartier oyo et village oyo ya Gombe Matadi. Ils allaient alimenter également ville ya Kamba. Ils allaient alimenter Bamboka Nyonso Kotoyo. Et le système il y a Moulini des alliés Bamboka. Et comme quand même awa beaucoup mona, toza déjà 20h. Toza déjà 20h awa. Mais bon moni lumière ezali. Lumière Tilili, lumière Balbara Tilili, Pelele, lumière Pelele. Donc voilà. C'est dans l'actif également du chef de l'État, le programme né à 100 jours. Demain matin, nous allons revenir avec force. Dans le cadre cas, il y a 100 jours, il y a chef de l'État et surtout pour la Kolaxabino, comment est-ce que Congo est Lelo, Congo est à lobby, Congo est à Lelo et Congo est à lobby pour Nabako, Kona Banana Biso. Et donc, lobby Torozonga Awa, na Gombe Matadi pour Naroé Bisabino, Kolaxabino P également, Boni, Makambo et Kotambola, Kotoyo, na Congo central. Voilà comme le Congo est beau. Naturellement beau. C'est très joli. Kiambote Keno. Kiambote papa. Tout sur la lingala quand même pour bande konyo so ba yo kabiso malgré biso to tubaka mais tout so quand même na lingala. Alors bana matadi. Pero quel bana matadi? Bana Congo. Bana Congo. Biso toye awa. Biso toye awa. Toye ko toka maya luas. Awa maya luas ki toko tala. Maya pembe ata mwana bebe. Ndela mai o. Ata mwana bebe mundele kutu awa bandoko sala awa. Oya tika hôpital. Abana ko mela mai. Mai ki toko pende so mwana Franche. Docteur Blanche. Mai oyo euti na source na sama bele na sama banga.
na sa mabanga penze wuti mai oyo kuna pe shit eza kuna de so koti kuna omona ka shit ne mai ezo chola omona kaka. Alors, lelo batie libino pe courant kotoyo ikolo l'impression na bino zani. Esengo makasi donde tizabwe mato sepela makasi. To sepela peza to sepela. Po hôpital munene boy kurezati. Mais loko bakoti so courant en tout cas tozana esengo. Bon que lo banini siko na président sa initiative wana. Président wana penza umela sa makamamilene susu. O biso tozangi na ngokotoyo atiela biso. Neti banzela na biso nzela so eza mabe. Abongisela biso nzela. Ba pona biso mabe. Ba po ebomaka batu. Alors asala biso grâce penza. Asala biso ba pont. Nanzela. Mbote kenu. Mbote papa. Okyo batisa nini? Bapela zo bagisa po tozana besengwe mingi ya mingi lokola bacheli sokura na Goma Matadi to luka lususu ata mugaya kotela biso ta bapompi po totoka kama ya bien eau potable eza na CA na mai ya Luasi kura pe eza na C na mai ya Luasi soki boke na shit kuna bokomona peza ndako ya kitoko batonga mpona kura na biso oyo epanzaka na Goma Matadi l'hôpital tina Goma Matadi mobile lokola pe nani oyo SNS azotindela biso courant tozana esengo makasi batiela biso courant oyo ya direct na Kinshasa ti awa ezokende kaka yango tozana yango po banzela pe eza ya kokufa bapont ya mabe ebomaka bato omoni bozwa desio mpona bapont wana na banzela yango kaka nazalaki nango papa nzambe akumasama apesa biso ngolu na makasi bango pe bazala bien biso tozala bien wana penza maloba kitoko. Oui. Félicite vraiment. Sala penza biso tozala. Tala kaka biso nzela yango esungaka biso. Nzela oyo yango esalaka nyonso po bato kuna pe bazala. Donc soki nzela na biso ebongi nango biso pe tobongi. Vraiment umela na ya umela pour ba grâce bani ko pesa déjà po to bani omona déjà mulunge. Merci. Merci toko koba bongo toko kita kuna de l'autre côté pe. Mbote na bino awa. Bonjour madame. Kwa mbote kuna suitu kuna kelewa kuna mazama mbote yeblembe kwa mbote mawontu mbote akuna ngutu diambuda mbiko kana ngutu ngwa bakala kola biku yebele kwa keba kento donc tu yangle ngutu mazama ngodo ngeka ka papa tu utu bongsira nzila za mbote mawontu mbote kaka courant de bozu courant impression nos amis courant tu bagi budu siru tu bagi di courant tu yangele mawontu mbote kaka mena to misansi mawontu enzila Merci Toko Koba. Donc to solo là na badeko mbote mama mbote papa mama awe d'abord na tongo boto moni oyo sa ni boto ayo soko ya awe tuba na Kongo tuba na Kongo Kongo bwana msepela tuba na kikunga leta yo mkamatati msepela mungu kumemona bakura kote nyonso atuka na sepeli kwanza nzela kamba kaka nzela kamba yao kaka ya yindi bakamle kana kusala accident. Merci. na sepeli makasi pona batindeli biso mai yango mai ya kitoko mundele pe abanomela mai oyo donc na sepeli makasi mokonzi na biso donc asima nzete ya libende abongisa kaka mboka tosepela. Merci.